bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, votre site www.africainfo.net. D'entrée de jeu, nous recevons sur ce plateau un artiste musicien de Ferregola, avec qui nous allons essayer un peu d'analyser sa chanson qui bat son plein partout ailleurs. Il s'agit bien d'échapper, échapper au Binono Soboyebi, à Mbi Bongo, Nzembo Oyo, Eza intitulé Bongo, Mobobe. Mobobe, on a vraiment, on a que ami à bonne musique, baza vraiment satisfait. Mais quand cela ne tienne, biso to koka kotika e bongo te to ngai mike ameka ko expliquer biso qu'est-ce que Mobobe et pourquoi Mobobe. To voyez bango awa avec échappé au Binono Soboyebi kaza artiste na bino bolinga mingi. Déjà à qui je dis bonjour échappé. Ouais, bonjour mon frère. Ouais, échappé yebisa biso nan voyage les kindengeni et puis boni santé à orchestre. Ouais, voyage kitoko tokendai dozongi orchestre pe kitoko pour venir mambo kitoko mona na raso tali joli bileta mutu bozana yo comprendre que mambo ya kitoko. Alors yebisa biso déjà tozui nouvelle mot awayai de départ après voyage à ici, c'est comme si y a eu des départs. Est-ce que cela est vrai? Quel départ? Il y a l'un de vôtres qui ne fait plus partie du groupe G7 à la personne de... Je ne sais pas si c'est une... Bon, on a habité sur les rumeurs, mais jusqu'à présent, information Moko et comme El Bisso que Blaise, créateur, Azal Soussou, Nabinoté. Je ne sais pas si tu es au courant. Non, je ne suis pas au courant. Mobobe évolue comment? Yo, Ndengo Sali Moussala na yo, Moussala déjà Batubayo, qui va remarquer... Unibola munangai Zemboyo ana charge ya Congo, ya monde, ya partout. Mais échappé kosekana nute po biso titoye awa toyende pona makambo wana ya Mobobe, c'est-à-dire batu babanda kozela échappé bayoki yo ba remarque o ya liboso o eutie pas bato o pas bato za ba remarque nini avant to entamer analyse ya Nzembo wana Mobobe. La remarque zaka ba satanda kitets ba na ba nse na obriske Nzembo ba moi mnage nzoto ga échappé mais moli mona michopo tout ya les padres dans la lati père tina suka di père tina suka. Alors message fort toyebi yango déjà simbate mais après faut Nzembo quotidien ba sonnerie bateau au moins chéri moi azo snapper tantine moi azo snapper tonton moi azo snapper. Nangai vraiment attention ils la focaliser na caméra parce que ils vraiment important ti au moni descente na biso boye l'attention ne se focalise pas à des choses échappées yebisa biso force ya Nzembo wana eza neti wapi eza na texte eza na musique o ezobeta wana eza na nini yango eza force ya Nzembo Mobobe force eza na texte eza na mélodie eza na nyoso donc biloko balami bachi ba muscade ba tomate tout ba servi ba boliaka ba bachina munoko gumba mo ba melema ibatondi échappé obi que yo ozo seka ozo sepela me batu mususu nde olobi siko ke basatanda kite basatanda ki pete ke yo kokaki ko fouter même pas ko fouter mais normalement bazo tchela yo bazo batu musu basatanda kite ke au beta na sepo babi Mobobe baebaki il fallait quand même okende likolo mais ba sentir c'est comme si travail au commis vraiment na attente na bangote bakoye mwana yemba pa fa na Serge Mabela ba papa Dido ba papa Jenga na yemba bongo jena obanda se aye akei
Franchement, ça c'est Afrique Info, échappé. Ngana Olinga, tena entamé débat, on a engagé débat entre Yona Redi et Messi. Pourtant, on oser reconnaître déjà, Serge Mabia, l'hôtel de Dido. Mais, on a papa Djenga, papa Dido, c'est que Redi par na carte. Pour une génération. Donc, on a quitté Sigoyo, qu'on a quitté Sigoyo. N'a pas fait un convaincant à Serge Mabia. On comprend. Yoka mo bobé bien. Ko yoka na sa yoka pinage Roger Ndonga we aka espion au moins de. Toke. Roger Ndonga we aka espion na kati ya bolingo. Yonde koko takiza makolu kamboma. Olia otonda okenda. Yo moto katariba ya tempelo ya jouissance na ngai. Lelo salia bando de poste au côté si be filtré. Na sala yo nini to kende kati soko kati na obana pre na ye Roger babengenga mobobe ya bolingo na yo o moite o na okine bandisiko ba monter pe ba monter on po sa ba monter bongo folia pe na bi otono meli mai. Mais franchement, échappé, le quoi disque et Zana nous Sikaboye, n'a préféré vraiment internaute Bazolanda Bisso, bah savourer moins partie vraiment pour pas sentir que tous un auteur compositeur il y a chanson Mobobé. Roger Ndonga yo tikelanga fuite miso na ngai ekokaka lisusu ko bomba maiti préfère regarder par na yo Roger Ndonga gloire tsa yo tikelanga delige na Republika motema no enanga ko uta wapi poya ko sovenga mama e moteme bukani love ko kinésithérapie umane na wemba ramène je t'aime na yo solutionne présence na you yo poni yo kende Roger babengenga mobubi ya bolingo na yo non. Mais ni nango yo sala au plaisir échappé yebisa biso na ni nango yo sala biso plaisir ni nango sala au plaisir eza po mukie ekoti siko po sango pe ya mukie kala baeba ga mutu pa sala nzembo bien faut sa première voix ténoriste on comprend mais siko lelo deuxième voix a sali nzembo ba capacité tout keso kuta pa dido na kati soko moni pe muke pa na zi papa espérant muke mabiala e on comprend Mokeve bailo ae après ce qu'on pas na tomba mais les padres on place au monde ba Carlito côté nini wana client nanga na wenze ya balingo ce côté les mili boza mesana ngazala kapona chamwe pour cause ça la semblant et pourtant natandelio Oscar Chibangu ya mobobe place à mawasigo e entre ciel et terre okundi bola munangae raka conduis-moi la dernière demain bolingo a dit sentiment bye c'est vrai balobaka que la confiance n'exclut pas le contrôle quelque part fidélité ne rendra service à ma bé fonctionne en capital nanga kokengela l'amour jobango na négligea ki yomuna yebisa biso nani akomaki nzembo oyo et puis pourquoi tozo sentir vivate donc oza ata na idée ya kopesa hommage te côté wana te hommage mo considère salaki est-ce que banzaka penga yo attendez les padres ponga mabanza mayo eloka kanga nani asi akomi nzembo po lobi kuna to lamuka to kisu mutu mususa ya oyembango ngamuda oyemba de nzembo eza masa yaki na maloba na onga mona zaka nango masangisi mastani ya lingana na tanga kombo na ete na TV yemoko yemo masa na ngana ayaki na champ ngasiko na ena ndambo to sangisi na salika na pesika na salika balwa na salika forme na kena ngosiko pa moto yambo asalinga stricte apesinga na ba nuance a guidenga. Vous comprenez? Échappé, yebisa biso no sentiment ni nango yo okoma na ngo kozala pembeni ya Ferregola parce que je me souviens nakala vraiment vers les années 2008 naka na rap na bino tant nous allons na vivre la musique
nazaki na contact na moko ya babati. Alors tant oye otuni, tous les musiciens étaient là sauf toi. Et tant oye otuni via c'est komi mais nga na uti na ye. Donc ozaki enfant chéri ya vieux beaucoup. Et wana papa. Siko lelo na sentir que ozo ke sengo moko kozala pembe na faire gola na habité soki papa wembaza papa qui est Jésus de nuance pour toi. Nga bona nga bango mibale surtout comme ma vie na ngalo bango trop te omoni vie papa to pasane ba meilleur moment pe mandefu ezalaka te ye mpe nazwanga mokie quoi mokie nga dai mpe na mwana pale nasalaka mpe chemin ntango papa aza en vie ozo comprendre nasalaka chemin ntango papa azalaka en vie le padre mpa na nga aza vraiment boye nasengaka na nzambe trop abatela ye no premièrement a protéger na mabe malgré moto abelaka mais apesi nano longue vie quoi azala nano mpo aza vie moko ayedenga trop yango mpe force yango mona na siko ke eloko esalanga na obi eza ke nauta pas grand na ye so pas grand oyebi na ndenge toloba leso tosali mpe na je ya makambo moto ayema na le padre aza toyebi yango wana selonga nde toza mpe na boye na minute soki so batie awa na génération na ye muta bima oyebi ke muta ochapa aza te muta okosula mpe coin siko plaisir na nga eza siko ke na obeta na moto ayebi. Il est qui pour toi? Papa. Papa. Mesdames et messieurs, il s'appelle Échappé Bidomobo, mon auteur, compositeur, il y a chanson Mobobé, tous années à plateau. Déjà, tous profiter de l'occasion, je sais que tu as plaisir sur l'occasion pour souhaiter des bons, un grand anniversaire na Otobenga Bongo la baronne de Genève, Maman Tété Liengo, c'est-à-dire bon anniversaire Maman Tété Liengo, la baronne de Genève. Sans oublier merci ko Yagobe Gobelisha Fumu Yabilele, la maman de Ridge Andy Louawa, un enfant pas comme les autres. Succès plateau, échappé, Yebisabiso. Nanyango oso sentir que azo chayo moi. Pour keba marka tamba pe kuna a malembete yebisa biso tango soka disque entre vous les collègues nanyango au senti que non nga beti latéral gauche mtwana beti latéral droite nanyango wana mtaw bang sangai oui na ba titre o bino nyoso boche cadeau papa pesibino bon na woza clair na ba vérité mtaw bang sangai le padre kaka le padre kaka ponga tona zwa ki logo na bwaka na talaki teke marka uzaza Nicolas Zagi azate esenga siko na travailler sikoyo on comprend na la sikoyo 7 ans tout na sana le padre na zwa ki nini mon réponse nango on comprend pesa siko nzembo 2 mois susu pour pesa sous 2 mois hello quoi tokolo baneni omoni nyama so epoli du jour au jour et baksa solo te nga muna obanga le padre ga net pe 20 plus ezola la ezoko mape makasi, c'est-à-dire les 20 s'abonnent à vieillissant. Fino za umela ezoko makasi yo e bongo biso bambule bele o omona donc fino dans zo umela et comment sous ma casse ndenge mobobeza pour faire mon bobé du jour au jour ezo vanda ezo kola wana za nzembo tikali na conseiller bat bazwata basomba disque bayoka seda jaune pour zana ba atiki bena suki ya milayo wana bazwa CD wana 7e chanson mobobé bayoka ba pesa nga raison. Alors échappé tous à la franc aux musiciens aussi au sali chemin nayo aux sala déjà carrière nayo lelo yo les pâtres à Otobimisa disque na bino Otobima juste quand na mois de juin oya. Alors il y avait déjà des disques oyo ezaki déjà na marché et puis batu bazo continuer ko boaka. Alors
nani oyo échappé azomona ke non na boulot oyo asalaki akoko mata na hanche na bino soit na cheville na bino soki pa koleka bino nani o asi asali musala na balbumu ebimi ou soit bozo banga pe nani na bato bazananu na kati ya nzungu na babimisite na komokela bato mawa po baso banga babimisa disque en tout cas bato baposa soit à 2 ans pour disque on a so qu'est-ce que j'avais dit ça costaud pe na mona nga ba disque bimaki ya bien pe ala ina ngo menenga na linga loko a disque nini loko a disque nini ouais ba disque bien ala git loko a disque nini ba disque bien ala git ndeti disque bimaki bien ko nzembo pa bien bimaki échappé wa méchant ozo luka banzembo ngo boye c'est comme si luka na pesi on a se référer pour na pesi et la ngana moto comme ça na yeba net mote mezokie luka so wa hymne national na oh yo mona tika na ngomoi mabango yo to tuna ngai so nzembo susu tabita nelobeli ya basantu tabita na benga kondo ya mama ya mwana ta ozisuna yorena la kinanga maloba nini olobela ki okopo oziwana ozwi Elvis Sugar o comprend déjà que o na yokaka o mwa ke na yokaka mais oyoka bien te Vera nga bera de pense des amunda seki. Ata ba dada ba Jires Peugeot ba Miguel Bagina ma bango tout ba seki na ba Mede Mackenzie. 600 fauteuils aussi, il est en train de rigoler. Sergino Mundila, papa na Freslo et Gluck, il y a Lorraine Chika Mundila, maman finale na ebike bango pe ba seki, mais si c'est la biso liste, c'est ça ouais, notre vouloir. C'est bon. Ka bango. Ouais, c'est bon. Et le moko ebeta mikolo yo kamote. Na disque suna no linga trop disque ya grand poète bakala. Bon ba oba boki ka ba chanson, non ba boki ba disque te ba boki ba chanson. OK. Ngaza tout fresh na zaite na uti moswe bit. Na laite. Sone na yebwe. Fona ba noyoka les sus dona reyoka. Ton noyoka la prochaine temps de ça na otangela nani bwe voilà. Là, c'était pour nous échapper. C'est échappé, il nous échappe. Mais Togobo a été Joël Kanda Lux, le seul luxier Nakati à Londres, Azala Raoube Moko. Joël Kanda Lux, c'est-à-dire le luxe en un an. On est ensemble, Joël Kanda. Merci vraiment à Ozo Salapona, président Rigan, c'est-à-dire Ezo Monana. Fatima Miguel, depuis Genève. Il y a Nico Hitler, Fatima Miguel, il y a Nico Hitler, échappé yo. Bino Bozo Kamobobe, Bino Bosengak Bisoto Luka, échappé, Tozane Awa. C'est-à-dire, il y a une dame qui habite Genève, Fatima Miguel, famille royale. Il y a Nico Hitler, c'est-à-dire Bogar Mokoboye. Vraiment, dame wana a recommandé qu'il y ait lukela ngai Mobobe. Pour Nico Hitler, pe a commis nga Mobobe, ya bolingo na ye. Ah, toi, dans garage, j'ai vu que tu dans le garage. Oui. Parfois, moi, pousser en catch, une basket, moi, d'abord, comprendre que toi, dans le garage, n'est langa. Mais les jus sont bien emballés, t'as perdu quoi? T'es, non, expliquez, regarde. Moi, parfois, ça va si vous parlez, en dernier, ça va le na la moi, consigne, Fatima Miguel, famille royale. Donc, Baza. Et Yepeku Tupeko, Azad parmi Batoyo, Bazo, promouvoir image et chanson. Mobobe, Naka, Miguel, famille royale. Fatima Miguel, femme royale. Famille royale, ah, voilà. Il y a Nico Hitler, Bogar Mogoboy. Nous sommes là avec Échappé. Déjà, alors, tu continues Échappé. Ezane Lokomoko, Batu, Bazo déploré. Na habité, Soko répondre bango, na moté mamoko. Eza
na terme au bisonne sur le bilango et ça monotonie. C'est-à-dire bah sentir bah rumbe belle na qu'est-ce que j'avais dit et ça na moi concordance ou bah point commun na bah rumba misu se betama kosa biso tondima. Ndabi bongo akosi pe ayebi musique te. Disque o pena eza hors makambo tout au salaka. On comprend ça hors makambo tout salaka. Disque o eza pena hors makambo tout au sala. On comprend donc prise donc disque o eza hors makambo tout sala. So bolo bagé monotonie en tout cas boza lokota boza bandoki bo amete ya mabe. Papa chéri goûte grand prêtre leki o comprendre ndimi. Azoyi ma mea culpa. Ko babwaka moi eloko achabwa la kuna moi eloko achiluba. Asna fait mea culpa. On comprend? Ah. Atayo moko. Donc il immortaliser fait beaucoup. Hein? Immortaliser papa Emma. Faut gagner les padres Embe. Donc so to ya Emma. Molimo tout à côté pena. Alors échappé na habité soko sur kangi banzimbo nyonso ya na chanson moko o ngamoko. Donc moi Keroana na habité ceux qui vraiment au conseil la biso ngo ezo salanga vraiment bien et nazo même effort ya repartager yango comme Joël la beauté numérique depuis Londres, il est vraiment à monto man partager les lokoana, c'est-à-dire eza Joël la beauté numérique on est ensemble Nzembo Baembeli Pito Lukaya c'est qu'elle est à vie les cœurs ne n'oublient jamais moi parti wana misonange moni yote. Est-ce que tu reçois moi wana pour malobana eza vraiment fort mais nazo ko pas été échappé toujours c'est 4 na émission ngo se référa kana solo nzoto po identifier oya mama Bapanga Vincent Pito Lukaya te baso masede ba yoka Pito Lukaya je te salue alors Nicolo na vaina mtambongo Elvis Galaxy Lubeko ça dit mtambongo Elvis Galaxy Lubeko likofi ya mbongo te ye likofi te ba makofi ya mbongo ba oforoso pe loboko efongwa midi donc moto azwa mbongo du jour au jour. Hein? Alors ba vina so ba Roger Ndonga, ba Paul Bendo Musambale, ba Dani Baramoto, ba Boda. Alors yebisanga échappé. Ndenge to kende tozo kende vers la fin ya émission. Eza na eloko moko to yambaki confrère na bino moko tant bino bo voyager bo kendaki Angola. Yazaki Sunabinote, je crois bien au Ebié, c'est un bon. Il s'appelle Atula, ça dit répondeur. Toyamba qui est le lot Azan quartier latin. Mais Zaki na elo komoko à Epenglaki en pleine émission et Tika Kinga. Nabaki jour nyonso na ozomwa na le padre fonatuna. Parce que yo oza concerné parce que oza mutu ya quoi wana. C'est-à-dire Atula lobby orchestre wana mais orchestre ba Congo. Eza orchestre ba monokutuba landela échappé mukongo ye moko fere mukongo nana tika isukuna mukongo nani sukuna donc tobimisaki bakongo ebele oyo moko na mutema oyebi ke boza ebele bakongo. Alors est-ce que il y a solo orchestre Ferregola eza orchestre oyo ya bakongo? Maka ozi muswahili aolo muluba mabuma mukongo te ozo comprendre aji solo muluba omonde toke ndatayo mogo vibration mongala ozo comprendre batika bilogo wana awa pa biso eza awa ke moto ebi musala na ye ayebi biso ne do vivaz parla bien moyen de déplacement bien ozo comprendre donc stabilité. Donc awawa soko yé fula na lokolo. Ngalo banini o passer message nini par rapport à question na tout ni vraiment. Na kozwa tante na vandi boye.
bano tout nanga mamba moto si alongwa déjà pour pas faire koka une guerre té on comprend en bref dans le bateau ça bref té en bref tout sur la bien natanga ta komba président waze kwa boa mabe et tout sur la temps normal te wa ti te ga album ya vie ça de boa mabe bon échapper mon Congo faire mon Congo Guy mon Congo ah gaza gol mon Congo ah OK non tanga yemo pas mon Congo ya mon Congo de alors échappé botika soki bolongwe botika kobimisa ba place be utayi mabe yaka na TV loba mambo est important en loba donc yo longwe ka pona tribalisme c'est-à-dire bo kende ba déplacement bozotika batika fe na biso mu Congo to zane petit suka loka bobi tribalisme batika TV mambo ni no loba botika fe na biso mu Congo to zane tisuka tozane tisuka ve na biso abongisa ba ve na biso tozane tisuka je crois bien que sur le fauteuil bozo bouger bozo sa chapeau pour na yo tozane tisuka donc il faut bon oyebi bato basengaka santa bakenda tozala ba ignorant te échappade dans les pas d'asoma lopango échappade dans les pas d'asoma ba ya loba ko tote échappade dans zoate na viva ouais na zwango te mais échappé toko zoata morceau ya lekeleke po eza eloko na ebike et ça la plaisir na waka waka kimbangu Yesu et pourquoi pas la présidente Betty Milka Kemba, c'est-à-dire il y avait nanga Dani le boss la présidente Betty Milka Kemba donc moi eloko wana kaka eza loko à moi comment dirais-je moi référence nasuka kande otanga abatu mais ce qu'il faut bandanga ne bandeli vote singa la venga na mamiliki lola mona sime interimo ya serviette songa linzaka chérie je tata mo motolu na ko échapper te mengane na ko chapeauter pozale pete logola mpiodi oya pepe soupe to bandit Elvis Lubeko il est regardé moi mais ngape ya gocha de nanga Dadi Tiro Edi Mustafa Guy Manzenza Papi Debe Chérie Nawe. Ah ouais, c'était bien échappé. Nous sommes vraiment vers la fin, mais échappé n'a habité. Oui. Deuxième voie solide les maintenanciers. Non. Échappé deuxième voie solide les maintenanciers. Ah, maintenanciers les sous-sous. Toi Salenzembo mbala moko ye ekoti pa bato eza capté. Bon, comme qui dirait aucune œuvre excusez échappé. Comme qui dirait aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc même na kati ya nzembo no ba imperfection ezali comme étant reproche ezaka ba lo ba côté na ya mobobe nenga e ba bige fena sala ngo trop moi reproche sali la bisoro ya ngwana mobobe nenga e rouge zo bandenga inonga neno fignole fois au monade nzoto ga échappé mais molimo na makilato ya le padre. Dernier message par rapport à Bafan. Au félicité biso. Banze mon biso tout au biso 4 qui toko. So une nzembo guide digital qui toko. Manga oza beti guitar net na mai. Nicolas beti nzembo ne live. Mais bon reconnaître que bino tunde bozana ilunga beti bino. Mais il a un star. Non, on a lobby oso reconnaître que ilunga beti bino. Net ilunga sora beti biso eza to lo vaneza ko onera orchestre. Quand même beti. Talaka ilunga lekina ba leader musina oyemba. Papa.
Kota sous mamba ba leader. Ouais na motombo et toi bo. Legela RDC. Ukakwenda mukati mushiri. Na kwata we. Otumbo o cholata o yembango vraiment. Si inasoyemba kasabandaki wana. Aina mnosina nzembo pa. Kong. Donc, à musique. Ce qu'on va remercier, tout et ils ont pas les padres. Alors, échappé pour finir cette émission. Tout ça vraiment dans souka. Cassité. Tout n'a vraiment question au malembe. Échappé à Ocholoba na biso awasiko. Ye aza idole ba vedido. Ba Serge Mabiala. Ba Serge Nauti espérant. Nauti ça Jengaka. Ah, échappé. Pisa biso 3 chanteurs, il y a génération na yo. Oyo, il y a deuxième voix que ceux qui baso yemba au Santaka, ba couleur ya ba vie wana misusu. Ata espérante mais ba vie misusu. 3 masters. Master. Na orchestre na biso? Non, na orchestre na bino na basusu. Pour l'orchestre na bino pe ba deuxième ba lekio baza esquiser pour na roleka wana. Yana mutu mo ayembi trop ko leka o. Deuxième peka. Ba yembi c'est fort et pas leader. Na bité po yaka mo kala quoi. Maga kenda. 3. Bah moi ça va au yemba terre à terre. Je m'en fous. 3 kaka. 3 na mon avait Madova pas le roi Vespera Guillaume Madova bien. Guillaume Madova 1 vive la musique. Guillaume Madova. Obibat bazo blo akala. Batu bazo biloko akala te na tuni boy. Na bandela question na ngai. Jordani Munzila waka Kimbangu Yesu na bandeli. Lignée il a échappé, c'est-à-dire maintenance, les maintenanciers Eza Bongo Nzenganka. Mais azo reconnaître Serge Mabiala, azo reconnaître Baïlo Kanto. Mais na génération na yé, azo reconnaître na papa di de Yongo. Na génération na yé, échappé azo reconnaître Nani. 3. La génération. Même Madova no tangi kutu mutakala metondimi ye 1. Bon, à la prochaine temps de ça, on a un yoga. Pour un guide digital, vibration, de Gaulle, et on comme répondre à l'orchestre. Si on a un yoga, Natangelao, Natangelo, ata nande nanga, yope au balancer. Natangelao. Kotanga de Kosinga. Bref, année, et monsieur Zanango ya Yonanga. Donc, bah, massa, on a kotanga nanga combat massa mo ame. Et ya comme on a néanmoins échappé, à ça les messieurs ou palpité nga. Atangenga. Bon, Bayaya, deuxième fois, échappé à palpiter binoté. Pour ce total, il na beauté, Aza, Koyemba, Aza, Kobina Kutu, n'en parlons pas. Côté agenda, échappé à Beta na Viva, à Betty et pas les pattes, Aza Likolo. Donc échappé n'engazana à palpiter moutoute, mais Azotanga bino kaka na signe et à reconnaissance. Échappé, mi balé. Plus vite quand même, pour tous ces missions, ils ont lié à Bissot. Ah, mi balé. Bon, mi balé, on a un archange, oui, archange. Car Viva. Oh. Qu'est-ce qu'il y a sur le logo, Anad? On s'en va. Sous belle saison. On va pas zoya au Kenda. Nashiko. On a pas un bisou. Merci. Il s'appelle Échappé. Tout ça qui n'a pas de la biso pour sentir vraiment à répondre à la question de biso. Sauf que au binonio so vous remarquez. Vraiment nous sommes bités vraiment un problème au binonio so boebi ça toujours il y a temps
Tokomi na suka ba remerciement échappé par rapport ya bato nyonso basutena yo. Je crois bien que bazangité et osala bien na bato nyonso basutena yo. Wa aliboso fena nga Janice Tantsunga poto. Ya mère na biso Nita Sita. Fena nga Berado Prince des Amunda, ya Dada, ya Cherigola, Serge Bola, l'impresario Serge Boula, les nécessaires. Soignez fort na Bakongo. Toi, je reste Peugeot de tout le temps, Amédée Mackenzie de tout le temps, Miguel Bakinama de tout le temps, Trésor Soki, Guy Manzenza, Idriss Da Costa. On comprend. Fanny Bongen acoustique. On comprend. Venanga Jansi Mayasi. De Chine Yenda. Venanga mon franc. Faraton Bilele. Et d'autres ça. On comprend. Nora Digital ici c'est Paris. Chantal Bola, Clarisse Bibinda. Vas-y Belé. C'est bon. C'est bon. Bon, c'est bon. Hein. Ah, c'est bon. Merci. Merci, il s'appelle Échappé. Il était de notre succès plateau. Boyoki quand même. Moi. Donadora depuis Istanbul, Yoka Mobobe. Dadi Munzila, capitale à Schengel, Yoka Mobobe. Wadol na Moscou. Tchèque. Bateau ba soutenir bien moi ça héritier. Chaba. Bate belé pena. Moi ça Francis Moke. C'est bon. Merci à la lumière de Genève, Mère Caro, Yabiso Moko, merci Koya Gobelisha, la maman de Rich, Andy Louawa, un enfant pas comme les autres, et pourquoi pas à la baronne de Genève, la baronne de Genève, maman Tete Liengo, sans oublier Thierry Kassa 206, il y a BBC Kassa, esprit de vie, on est ensemble, Ndeka Masolez à jamais d'échec, esprit toujours remontade, hein? Baudric et Umba, on est ensemble, Bellon Koumassi, et ma maman Tete Kwangu, Nalil, on est ensemble, c'était bien. Le président Reagan à la présentation, Maël Sadiki qui était derrière la caméra, Donald Scofield, Gloria Olangi, l'américaine perdue au Congo, sans oublier Franck Stemaï Dissouka, il y a Janine Kiazola, Ange Terrestre. Merci, restez branchés sur votre site et bonne suite des programmes. Au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemaï. Yandankala twende X-Bass Marandura